bampangizeto bana bamasemeto tulombele kwa mpangizeto no tutela mana beto mpangizeno toluvana Kyambote faki Bika twakubike no moko twavana mpangizeto Kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mpangizeto nulendele kono vwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena mpeki ntwadi ye ngudi zeto ba mama ba ubakalanga bimpovila beto koma semeto tulombele ko ba mama lo tutela mana beto bana beno tolvana Kyambote faki Bika twakubike no moko twavana ngudi zeto Kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lulendele kono fwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tsilulu za mfumo to Yesu Kristo ya ndivo lungyambula yeluyangalala mono ngenda pasi ngenda kululombela nsadisi kadivoka kikwendako ensadisi mpeka kwiza kwa benoko yandi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula kadika ize iyoko beto tubankwa nsambu tuka le 12 septembre 1887 Tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi wakulumuka yewena yeto kintwadi kukunsia ndangu na telumbukia uno kayoyeleko yekakanoke nenituko tulombele kwa sedetu tata mwanda velela watutela mana metubana takuvana Kyambote faki
ika twakubikeno moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto wanzambi to tata mwanda velela bito bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu yeuntwalya mwanda velela bika wakalanga yeto tuka kwa yelengu seye mwane mwanda velela amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki matei na biso mama pasteur mutate yaki biso abandelaki na banzembo ya bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika likambo monene tozalaka nango biso nyonso tozali bandimi tondimela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo toyebi ke tosalaka misala na ye misala na ye balobi tozala makasi kosalela tata nzambe makambo misato bapapa batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala soki tolongi nango esengo toniokwamaka mingi kosekama mpe ezalaka mingi ata ozali na mayele ndenge nini soki ozali kimbangiste ozali kaka zoba bakimbangiste bazoba oyo moto atanga moto ayekola soki akomi kimbangisi ye mpe komi kimbangisi mpona nini moto ayekola boye kasi likambo ezali wana soki olandi tata nzambe otiki nyonso ya mabe mokolo wana okokufa na porte wana oyo ya suka toyebi yango okokota byo okokota te na makambo na yo na masumu na yo ekolakisa ete nasalaki mabe mingi ntango nazalaki na mokili kokota ezali te soki osalaki malamu ntango wana nde kokota ezali yango wana tomipesi mpo ete tokobikisa milimo na biso nkolo yesu bamonaki ye moto pamba tata kimbangu bamonaki ye moto pamba kosamba ya nkolo yesu avoka azalaki te samba mpe ya tata simo kimbangu avoka azalaki te na likambo wana mbala moko balobi nkolo yesu toboma ye ndenge moko tata kimbangu mpo asala prison kasi lelo oyo kosekama eglise kimbangiste bango nyonso sikoyo tozali na bango ntambo ekoyeli biso po tosamba nakozwa exemple président Joseph Kabila
ntango azalaki na kiti na ye mokonzi ayaka komona papa mpoma mbanza bakutanaka sololaka. Le 17 mai na Kinshasa ake kotala mama Mikala. Mama Mikala alobi toyebi likambo oyo nzoka yo tata ayebisaki biso. Merci. Le 18 mama Mikala akufi na ye. Donc azelaki o makambo alobaka na bango ye amoni yango na miso. Tosali conférence ya liboso bapesi biso nzela. Mikanda eke na Belgique, mikanda eke na États-Unis d'Amérique. Bamindele balobi bosala na bino mpe bozali l'État. Conférence esalamaki. Ntango wana tozalaki mpe na difficulté mingi. Baambassadeur bayaki ntango wana ezalaki États-Unis esi swingi azwaki kutu lisese. Ngolo azalaka na mai, ngando mpe azalaka na mai. Ngolo alobi soki oyoki ke ngando azali kobela eza ya solo, talaka na lingala na ye biso tocomprendre. Seki likambo oyo esalamaki ya conférence amoni ke ya solo. Komanisa mama mwilo na nkamba tosengaki nzela epai ya président apesaki nzela. Mama mwilo amati na nkamba. Sikoyo likambo monene conférence ya bato mayele tosengi nzela bayaki esalamaki. Totali lisusu papa Kimbangu mpo abima na boloko pamba te ye moko amibimisaka na ntango na prison, l'État abimisaki ye te. Révision en procès esalami tozwaki kaka bandeko na biso bana ya ndako tata Kimbangu bavoka nde bango babimaki. 7 babundi etumba to réussir oyo elakisaki 2011 papa Kimbangu abimi na boloko. Elakisaki kosekama ezali koenda kosila mpo makambo nyonso oyo ya tata Kimbangu biso moko na lingomba tozokolandela na l'État. L'État mpe azopesa nzela likambo monene ezali wana. Lelo oyo mama likambo yango oyo na 105 ans ya papa Mfuma Mbanza 2021 tokokisaki 100 ans. Makambo elobama na 2023 tobandi kolanda ngo kino baya kopesa biso le 6 avril chômé payé. Yango tolobaka tosa l'État. Makambo ye monene le 6 avril ke mokili mobimba ke na RDC bakozala chômé. Oyo nyonso eza kolakisa ke nzela tuza kolanda tata Kimbangu na bakoko bamonaki pasi Nzambe akobosala biso te. Totambola ndenge bango balingi. Oyo ezalaki 88-89 bapapa bango misato bazalaki yango na dati wana mpona pasi oyo ekweyelaki biso ya bajeteki. Ntango bayoki ke bapapa bango misato baza na nkamba bato ebele awa na nkamba sika wana mpe misala ebandaki.
papa mfumalongo alobi wi tozalaki kokanga nzela mbala oyo na tofongoli papa mbenza salaki kolesa bato salisa bilanga yango emonana ti lelo oyo papa Jacob atindaki ye akende kotanga mpona nini ndenge tozala ndenge tozomona ndenge bato baza koya bazoba zala na bango bato mayele mpe zala na bango bakonzi ya leta bayaka mingi awa ye nde akipaka makambo na bango kotala na bango bayebi ke tokoyamba bango malamu makambo nyonso kotambola ndenge esengeli oke mpe na papa mbenza bato fo balia bamela esika wana eza malamu mpe eza na pasi mpo na nini soki oza makasi mpe na kondima place okoya ekwesa bato mingi esalaka mpe pasi lelo soki mokili eza na mpasi kolia na komela crise ezalaka mabe kasi bapapa balobaki yango avant tosala soki toza kolona tozali kobokola pasi ekosela ekozala makasi te yango wana na 89-88 ezala Kinshasa banzango Matadi bandimi aza kotinda biloko kolia me bandundu to kote ya likolo Kasai Angala Baswahili azaki kokanisa kotinda biloko awa na nkambo yango bapapa bafongolaka lutendele bafongolaki plateau de bateke mpe kunzulu tutelemi na likambo wana kolia komela ezomela na biso bitumba makasi yango wana bandimi soki boyoki nga na kei na Kinshasa kuna nde capitale biloko nyonso eutaka Kinshasa eye na nkambo yango nazokanisa mercredi fo na bima bino bato bazotikala boyebeke te boza na devoir ezotikala na bino papa abimi nga mosala na nga soki nazwi naza kotinda memorial mpona nini bakoko bamonaki mpasi biso nde balobi totonga Yelusalemi butu moyo toza kolala te Estefan babomaka ye mpona nini mosala bapesa yaki protocole eza na bible bambuta baya kotangela biso eplace wana biso na kimbangisi makambo wana ezala te tozali bandimi yango ezokolakisa ete olobi ya kala loba mpe ya sika soki balobi toza bandimi salela oyo nzambe ndenge alingi na bamouvement nyonso tozali na misala nyonso tozali lakisaka sipo nzambe na yo mpona nini ekende mokili mobimba nga naza kobima mboka etingala na kimia mboka esala misala nga soki nazwi kaka na kotindika na kotindika kuta naza kolinga te eumela parfois yango tozokanga biso nzela nzambe soki alingi akata likambo na ye bazotalela na biso kasi soki tumipesi na misala ndenge tosalaka ntinsani kaka mbongo ya bandimi mpo tokotonga na mbongo ya bandimi
ndenge bapapa balobaki na biso ndenge mpe papa Kimbangu ye balobaka na 21 yo oza na mbongo te okotonga na nini ye alobi mbongo nanga bato mingi baza na susi pesa alingi apesa na ye mpe na maboko eloko ezali te kasi soki tozwi na biso tozotonga Nzambe azali kosepelanga pamboli mpe toza kozwa yango tolanda mpo nalobi bapaster bayebisa biso batata mpe bamama esika papa apesi biso mpo ete tokoka kolobela apesaki biso mokanda ya misala ya bantoma Actes des Apôtres na chapitre 6 eza mokuse kobanda na verset 1 kino verset 15 tokoclôturer na chapitre 7 verset 54 à 60 misala ya bantoma to Actes des Apôtres chapitre 6 kobanda verset ya liboso kino verset 15 tokosilisa na chapitre 7 verset 54 à 60 ezali kolobela likambo ya Etienne Stéphane. Na chapitre 6 titre elobi basalisi sambo ya bantoma. Na mikolo wana bayekoli bakomi ebele na kati na bango bamosusu bawutaki na bamboka ya bapaya bayebaki kaka monoko ya grek. Mokolo moko bayekoli wana bakomaki koyimayima pona bandeko oyo babotama na Yudeya balobi na tango ya kokabola biloko ya mokolo na mokolo bazali kobosana basi na biso oyo bakufela mibali. Bongo bantoma 12 babengi bayekoli nyonso pe balobi tokoki kotika kosakola maloba ya Nzambe te pona kotiela bato bilei na mesa. Kasi boluka bandeko sambo na kati na bino oyo bazali na bizaleli ya malamu batondi na Molimo Mosantu pe na mayele bongo topesa bango mosala wana. Boye biso tomipesa kaka na kosambela mpe kosakola maloba ya Nzambe. Makambo wana esepelisi bango nyonso. Bongo baponi Etienne moto atonda na bondimi pe na Molimo Mosantu, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Permanas pe Nicolas moto ya mboka ya Antioche oyo akomaki kosambela Nzambe na Bayuda kala. Na sima batie bato wana sambo liboso ya bantoma babondeli Nzambe pe batieli bango maboko. Maloba ya Nzambe ezalaki kopanzana bayekoli bakomi mingi na Yerusalemi mpe banganga Nzambe ebele kutu bandimaki. Bato bakangi Etienne. Etienne atondaki na bolamu pe na nguya ya Nzambe. Azalaki kosala makamwisi minene na ndenge na kati na bato. Kasi bato mususu babandaki kotiela ye tembe. Ezalaki bato oyo basanganaka na ndako ya lisanga oyo babengaka balongwa bowumbu, Bayuda ya Sirene pe ya Alexandrie, na baoyo ya Siri pe ya region ya Asie. Babandi kotia na tembe na Etienne. Kasi
bakokaki kotelema na ye te, po ye azalaki koloba na mayele oyo Molimo Mosantu azalaki kopesa ye. Bongo bafuti avoka na bato mususu po baloba boye, toyokaki ye azali kobebisa lokumu ya Moïse mpe ya Nzambe, basali na ndenge ete batu nyonso na bambuta muntu mpe balakisi mibeko batomboka. Bongo baye epai ya Etienne, bakangi ye mpe bamemi ye liboso ya likita monene ya Bayuda. Kuna babimisi bato na kosalela ye, na kokosela ye makambo. Mpe bato wana balobi, moto oyo azali kaka kobebisa lokumu ya ndako ya Nzambe na biso pe ya mibeko ya Moïse. Toyokaki ye alobi ete Yesu ya Nazaret akoboma ndako ya Nzambe pe akobongola bizaleli oyo Moïse atikela biso. Batu nyonso oyo bazalaki na likita babandaki kotala Etienne pe bamonaki ete elongi na ye ezalaki kongenga lokola angelu. Tokeye na chapitre 7 tozwa verset 54 tosilisa na 60. Liwa ya Etienne. Tango batu ya likita munene bayoki maloba yango, batomboki pe basiliki mingi na Etienne. Kasi ye atondi na Molimo Mosantu, atali na likolo mpe amoni nkembo ya Nzambe. Amoni pe Yesu atelemi na esika ya lokumu penepene na Nzambe. Bongo alobi, boyoka. Namoni likolo efungwami pe mwana ya moto atelemi na esika ya lokumu penepene na Nzambe. Bango nyonso bakangi matoi, bagangi makasi pe baye kokwela ye, kowelela ye, babimisi ye na ville pe babandi kobamba ye mabanga. Batemwe bapesaki bazambala na bango na elenge mobali moko kombo na ye Saul, mpo akengela yango. Awa bazalaki kobamba ye mabanga, Etienne abondeli boye, nkolo Yesu, yamba molimo na ngai. Akwei na mabolongo pe agangi makasi, nkolo limbisa bango lisumu oyo. Awa alobi bongo akati motema. Saul pe andimaki ete baboma Etienne. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu, batata pe ba mama, bana ya Papa Simon Kimbangu Kianga ni Molimo Mosantu. Dimanche passé, Papa atindaki biso tolobela makambo ya bacholi, bafalisai, oyo balobaki mabe, bazalaki koyina nkolo Yesu kobundisa ye, na bayekoli na ye. Balobi batu na yo, basali na yo bazali kolia basokoli maboko te. Nkolo Yesu alobi oyo kotaka eza na likambo te ebimaka, me oyo ezali kobima na minoko na bino yango nde ezobebisa mokili. Lelo Papa atindi biso tolobela makambo ya Etienne Stéphane. Batata na bamama, Papa azali Nzambe. Ndenge tovandi kobanda biso tozali awa na nkamba pe baninga nyonso bazali na mokili mobimba bazali kolanda biso. Na baye bazali na bandako ya Nzambe, na baye bavandi na bandako bazali kolanda ndenge Papa azali koloba. Maloba ya Papa bakomi kolanda yango mangomba nyonso. Mutu akoloba lelo ke ngai na yoka kite na loba kite akozala na raison te. Papa atindi biso tolobela likambo ya Etienne Stéphane, ndenge tolandi
nkolo yesu ntango ayaki na bayuda histoire nyonso toyebi yango ndenge elekelaki. Liwa na ye ntango akei ayebisi bayekoli ete botikala na Jerusalem kino bokozwa nguya ya molimo mosantu nde bokende kotambola kopanza sango na ngai na awa na Jerusalem na Yudea pe mokili mobimba. Bayekoli batikalaki kozela kino bazwaki nguya ndenge toyebi likambo yango. Batata na bamama bandeko na biso oyo basalelaki tata Nzambe na tangu wana, tangu bazwaki nguya bazalaki na kobanga lisusu te, ezala liwa ezala pasi, balatamaki na nguya ya molimo mosantu pe bazalaki bomoko. Batata na bamama tozali kolanda ndenge papa azali kolobela biso mikolo na mikolo. Totali na Ancien Testament makambo mibale. Ba profete oyo basalaki na tata Nzambe mokolo moko te toyoki ete profete moko adiskitaki na tata Nzambe. Esika moko te totangi Nzambe alobi profete adiskite, totangi yango te. Na Nouveau Testament ndenge moko tomoni esika moko te ba disciple ya nkolo Yesu bazo diskite na nkolo Yesu. Lelo ezali biso nde tozali na esika ya ba profete na esika ya ba disciple ba yekoli ya tata molimo mosantu totosa tosala oyo ezali posa na ye. Ya mibale tomoni te na Ancien Testament profete azali kochola moninga na ye profete, totangi yango te. Esika moko te. Mosusu akomi mukanda 66 chapitre, mosusu akomi mukanda chapitre moko, me oyo akomi mingi acholi moninga na ye te. Bayekoli ya nkolo Yesu esika moko te toyoki ete bazalaki koswana, kobenda na kocholana. Biso bayekoli ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani tozali kotambola ndenge nini mutu na mutu atala ndenge tovandeli kobanda biso tovandi na nkamba te baye bazali na mokili mobimba. 4e génération période ya suka. Bambuta oyo batikalaki mission nkolo Yesu apesaki bango botambwisa liloba na ngai kino na 4 coin ya mokili bayoka sango na ngai. Effectivement basalaki yango. Malgré bitumba pe koboma bango, mais lelo likambo ya nkolo Yesu eyebani mokili mobimba. Tango bazali koteya bato bazobongwa na batondaki ebele na Jerusalem. Esika bato bavandaka ndenge papa alobi nzala, kolia. Tango bazali kokabola biloko, bayekoli baza koteya, sima ya koteya bakati mateya, bazwi biloko ya kolia po bakabolela bato, balekaki mingi. Ndenge toyoki ba mama bakufela mibali na batu mususu bazalaki kozwa biloko ya kolia te, koyima ye babeti mabako. Nde bambuta muntu 12 disciple oyo nkolo Yesu atikaki, bambuta oyo batikalaki na musala ya tata Nzambe nkolo Yesu na tango wana na tata molimo mosantu. Basangani balobi te, charge ye munene tokabola misala. Bamususu batikala pona kokabela batu biloko ya kolia, kolakisa bango bisika ya kolala, kosunga bango na makambo yetali nzoto. Biso totikala kaka na mukumba oyo nkolo Yesu atikelaki biso ya koteya liloba ya tata Nzambe po tozala concentré. Soki tosangisi na makambo ya nzoto na makambo ya molimo tokosala malamu te. Bayokanaki nde bayekoloba ete topona batu 7 personnes oyo bakokoka kotikala kolanda likambo ya kokabela batu biloko ya kolia. Protocole, service ya protocole. Nde bayeko yoka na batali bapesaki ba condition misatu. Mutu oyo asengeli kosala na musala ya protocole, ba condition misatu oyo esengeli akokisa bongo bazwa ye azala protocole. Condition ya liboso balobi azala na bizaleli ya malamu ya bonzambe. Muto yaza kotambola na bizaleli ya bonzambe. Référence na yango ezali na Galate chapitre 5 totala na verset 16 tina 22.
bakaboli misala ya nzoto na misala ya molimo kuna bayebisi biso ete nzoto na molimo eyokanaka te soki opesi priorité na molimo nzoto esouffrire emoni pasi me soki oprivilégie nzoto molimo ekimi nzoka nde likambo tovandeli awa ezali ya nzoto te ezali nde ya molimo priorité malamu nzoto esouffrire me molimo ezala na makasi topesa papa maboko pamba te ye azali molimo bizaleli condition ya liboso po bazwa moto azala protocole batala éthique comportement na ye bizaleli na ye elobeli elateli kolia kovanda na kati ya batu discipline morale na yo ndenge ya koyambela batu bambula elekaki papa azalaki kolobela mingi makambo ya protocole pona elobeli bareponse kosolola na bapaya wana condition ya liboso condition ya mibale balobi mutu tokopona na mosala ya protocole atonda na molimo mosantu bonzoto te bonzambe ezala kati na ye ntango akoyamba bato ayeba nini asengeli koloba nini esengeli kosala akokabola bilei na bato ndenge nini akozala na tribalisme te akozala na cupidité te akozala na égoïsme te me akobatela logique ya mosala ndenge molimo ya nzambe ezali kotinda akoponapona bilongi te maloba ya mabe na monoko na ye ekoki kobima te molimo ya nzambe ya suka azala nde mutu ya mayele bakoki kolokota mutu pamba te kota na yo kaka na mosala ya protocole te protocole ifo azala mutu oyo aza na mayele mingi akoyeba kodiscerne kososolisa makambo kokesenisa oyo ekoki na boye oyo ekoki na boye na bakondisio oyo misatu nde bayaki kopona bambuta oyo baponi Etienne Stéphane ye nde batiaki chef ya protocole na Jérusalem baye kopona Philippe baponi Procor baponi Nicanor baponi Timon baponi Parmenas nde baye kopona Nicolas bambuta sambo oyo bango nde baponamaki na Jérusalem po ete bakoka kosunga kosalisa bayekoli ya nkolo Yesu bango bakabolaka biloko pe koyamba bapaya me bambuta batikala na mosala ya koteya batu liloba ya tata nzambe mpona kobongisa milimo ya batu lobi bakota na nkembo me likambo nini emonanaki na kati ya mosala yango batata na bamama likambo papa alobi oyo ezalaka na kala yango nde tozovivre lelo na kati na biso batu balingi solo te batu balingi verite te batu balingi sembo te passage totangi toyoki ete Etienne Stéphane atondaki na mayele atondaki na molimo ya tata nzambe batie ye chef ya protocole tango aye kotelemisa mosala bazokabola biloko mutu na mutu azwa na ndenge ekoki po mutu azala na mabaku lisusu te bato oyo bautaki totangi bamboka bisika bautaki batomboki babandi kotia tembe na Etienne Stéphane bamoni ete bisika bazalaki kozwa baintere na malhonnêteté bisika bazalaki kosala na ndenge bango balingi Etienne alobi c'est fini awa tolanda logique tolanda bosolo ya bonzambe bato basepelaki te bien que azalaki na molimo ya nzambe atondaki na mayele na bizaleli ya malamu baenemi batelemeli ye tango batelemeli ye baluki banzela nyonso po bazwa ye na motif bamoni motif moko te nde baye kobongisa likambo bapesi batu mbongo avocat baponi batu bondima ete tokuti Etienne Stéphane azali kochola Moïse azali kochola ndako ya nzambe alobi ete nkolo Yesu akoya pona koboma mokili pe akosala akoboma ndako ya nzambe oyo akotelemisa yango batu bazwi mbongo batata na bamama likambo ya tata nzambe awa ndenge tovandi touti bipai na bipai toyelaki nde kosambela
me totala ndenge tovandi mutu nyonso na biso tovandi na Yerusalem na baye bazali na mikili ya misika bazolanda biso mutu nyonso azali na mutu azobundisa ye me ntina ya bitumba ezali nini nde kuna toyoki bato wana batémoigner tango balobi ke tokuti Stéphane aza kochola Moïse aza koloba mabe nzoka nde mutu ya bato ayebi likambo te aboyi na ye masumu aboyi kokota na banzela ya mabe lisanga ya bato mabe bakangeli ye motema tango balobi ndenge wana balobi c'est fini abuki mobeko il faut baboma ye bazwi mabanga babandi kobamba ye mabanga tango bazotala ye elongi ya Stéphane Etienne échanger nzambe alakisi miracle na kati na bango po babanga ete oyo azali ya solo mwana ya nzambe malgré miracle wana elongi eza kongenga lokola angelo balobi ata osali boye tokobuma yo kaka bakontinue kobamba ye mabanga suka Etienne agangi atali likolo amoni nkolo Yesu na kiti ya bokonzi tata nzambe avandi lola efungwami likolo efungwami alobi papa zwa molimo na ngai bazo continue kobamba mabanga akwei na mabolongo alobi papa limbisa bango na oyo basali bazali koyeba te mosala ya tata nzambe batata na bamama soki omemi yango na bunzoto okosala eloko moko ya malamu te okotambola kaka na rencontre ya volonté ya tata nzambe me ndenge tovandi boye soki biso nyonso tokangami esika moko tolobi esika papa kotia lokolo soki alongoli biso totia makelele ekozala te na kati ya lingomba kobunda ekozala te kobomana ekozala te me tala mutu ya bato Etienne Stéphane baponi ye na bakritere oyo me baye kokangela ye motema na lukuta babambi ye mabanga kino akufi histoire oyo toyebi yango ezala Daniel babomaki ye po azalaki sembo Daniel bakangi ye baye kobwaka ye na libulu ya balion soki papa batelaka Daniel te mbele balion baliaki ye tala Joseph ndenge moko abateli mobeko abateli bonzambe papa alati ye bandeko na ye bayokeli ye motema mabeti batekaki ye soki papa te mbele akufaki kaka na tangu wana balingaki baboma ye histoire eza molai la fois passé tolobaki makambo ya Elia mutu nyonso ya mipesi aboyi kindoki aboyi ekobo aboyi muyibi aboyi lukuta aboyi makambo nyonso oyo bapapa bazali kopekisa azali munguna ya Satana yebake ozali na bitumba likambo yango mama pasteur auti kote ya awa dragon akoti na kati ya lingomba bebisi makambo bouleverser ba programme nyonso papa azali koloba service ya protocole yango nde kopesa kimia na batu oyambi bapaya lakisa elongi ya bonzambe masolo ya malamu po batu babeta mabakute na bizaleli baloba ete ya solo bato oyo bavandi na molimo mosantu balatami mpenza na nguya ya molimo mosantu me lelo tokomi lukula bato bazali na guerre ekipe oyo ezali kobunda na ekipe oyo bokoyina mutu sans motif lobi na tata nzambe na premier poste bokoloba nini tolanda ndenge papa azali koloba soki alobi likambo boyebake makambo yango ezali kati na biso totala mutu na mutu ozotambola ndenge nini ozoprepare nini bafamille batikalaki na bamboka bazotia elika ete bandeko na biso bazali na nkamba metala ndenge toza kovanda okangela mutu motema mwayo libere ye eza te motifu mpenza oyo oyinelaka ye eyebani te tobongisa tozonga na nzela ndenge papa azali kotinda biso tosala volonté na ye tobosana makambo nyonso ya mabe po asepelisa biso na mokolo ya suka na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu natiki maloba na ndeko na ngai na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tolandi lecture na chapitre oyo papa apesi biso po ete totanga tokanisi nkolo yesu ntango azalaki na mokili liboso akende makambo mibale ya minene oyo ayebisaki bayekoli na ye makambo ezalaki ebele me ya minene kaka eza mibale ya liboso eza na Jean chapitre 14 verset 1 à 3
nkolo Yesu alobi ete nakokende epai ya tata kobongisela bino bisika, soki nabongisi bisika nakoya kozwa bino mpo ete bozala esika ngai nakozala. Likambo ya mibale ezali na misala bantoma chapitre 1 verset 6 à 8. Nkolo Yesu aza kobongama mpo ete amata likolo, alendisi bayekoli na ye bamoni ete nkolo Yesu azali kotika biso, nde bamonaki ete malamu totuna ye mutuna, soki totuni te tokotikala na retard. Nde batunaki ye mutuna, nkolo tangu nini okoya kozongisa bokonzi ya Israeli na ndenge ezalaka? Ye alobi ete oyo eza makambo na bino te, bilaka ya tata oyo atiaki na mokano na ye. Bino bofanda na Yerusalemi, bozela nguya Molimo Santu. Soki bozunguya na tango wana nde bakobanda kosakola koteya kombo na ngai, bobandela na Yerusalemi, na province ya Yuda, na Samari pe mokili mobimba. Me na kati na makambo mibale ayebisaki bango basimbaki likambo ya liboso ete nkolo Yesu akuwumila te, ake kobongisa bisika koya kozwa biso. Alors malamu tobima te, tofanda kaka na Yerusalemi, tozela ye aya butu aya moi azwi biso tokena lola. Nzoka nde biso bato ndenge tozali kofanda kati na mokili, me moza esika moko na tata na yo to mama na yo bosololaka makambo ebele, me passage ya suka, likambo ya suka koyebisa yo vraiment ata oza na ponge okobosana likambo wana te. Likambo babosanaki ete tango bozungu ya botambola, me bango bafandi kaka. Me na tango bafandaki baza koteya, mokolo liboso ekitaki nguya Molimo Santu, bato bakotaki na lingomba 3000 personnes. Mikolo nyonso ba 1000 na ba 1000, ba 4000, ba 5000. Mena sikoyo olia batambola bapanza sango nkolo Yesu bafandi kaka na Yerusalemi. Bakume ebele na chapitre 6 verset 1 tina 15 esika totangi. Mena bato bakume ebele, biloko ekumi moke. Parce moto nyonso soki andimi akoti na lingomba koyebisa ete nkolo Yesu alobaki ete akuwumila te. Soki mutu wana aza na bilanga, ifo kende koteka bilanga. Soki aza na bandako, kende koteka bandako. Parce tango nkolo Yesu akoya bakeye, soki babitekeli te, bandako etikali, bilanga etikali. Nde devoir bazalaki kosala, ifo kende koteka bilanga. Mbongo wana bakosumba, bakokabola, pe bakosumba biloko, kolia komela. Mena tango bandimi bakumi ebele, biloko ekumi moke, babandi kopona na bilongi. Mena sikoyo bayuda oyo bautaki na b'intérieur bayaki na ba mama veuve oyo bakufelaki mibali. Mena tango baza kokabola biloko, mena bayuda ebele oyo bafandi na kati na Yerusalemi bazali kopona bilungi ya kopesa biloko. Mena sikoyo ba mama veuve ale badeklare na baoyo bayaki na bango nzela moko te, bino ndenge bofandi bobiso tozali kolia te. C'est vrai makelele bimi. Bayuda oyo bautaki na intérieur batelemi balobete biloko eza biloko ya lingomba. Pourquoi bozali kopona bilongi? Donc discussion bimi. Pierre atelemi alobete biso tozana mukumba monene, biso ba apostolo to bayekoli. Malamu to pona bato mususu to tia bango na lutumu oyo biso to tikala pona koteya pe kolakisa kobongisa makambo ya lingomba. Nde likambo wana eseplisaki bato, nde babandaki kopona. Ndenge boyoki nombre bato baponaki liboso: Etienne, to Stefano, Filipo, Polokolo, Nikanol, Timoni, Pamena, pe Nikolao wana azalaki na ye muyuda te, me azalaki paye, akoteki na lingomba ya bayuda, andemaki kolana mibeko ya bayuda. Mena tango baponi bato oyo wana batina musala wana kimia ekoti. Me mutu alekaki nguya Molimo Santu nde Stefano. Kuna na Biblia baza kolobete azalaki kosala bilembo, me bilembo wana ekomaki na buku te. Pona nini kimia ekotaki? Stefano alingaki tribalisme te, alingaki kopona te. Soki alobete mutu nyonso azwa tartine mibale to moko na moko na musuni ya mbisi ekozala pendengo wana. Metango mobulu ebimaki ekomona bozali mesa moko, mususu bapese musuni, mususu babambe mukwa, mususu bapese pondu, mususu bapese madesu. Alo biloko wana epesaki penza bien te. Metango Stefani azali kosala ordre na biloko ndengo wana zo ekoti. Ndenge totangaki na chapitre 6 wana na verset 8.
kuna bato moko bakendeke buumbu ya général Pompe na la 63 avant Jésus. Alors tango buumbu esilaki bazungaki na Yerusalemi, mentalité oyo bamemaki kuna ya kimundimite bazalaki na bonzoto nde na Stéphane eza kosimba te. Babambele ya makambo bamontage ke Stéphane moto acholi temple, Stéphane moto abuki mibeko ya Moïse, nzoka nde na bayuda makambo mibale wana soki olobi yango liwana yo emonani. Mena baza kosambisa Stéphane batema bolobeti oui tozalaki présent bapesaki bango mbongo. Alo makambo wana tango baza kosambisa ye vraiment bato nyonso mpe bakamwaki elungi na ezalaki kongenga lokola angelu. Mena chapitre 7 tango likambo efandi balobe foka asamba na tribunal Sanhedrine oyo ezalaki 70 juge pe juge président moko. Alo babandi kotuna mituna Stéphane aza korépondre na sagesse nyonso. Donc mutu moko te azalaki kocontrere Stéphane mpona munguya molimo ezalaki na ye. Alo mena tango aza koyebisa bango makambo oyo wana le bakangi matoyi na bango alobi ete na kati na bakoko batata na bino na bakoko na bino nani kati na basakoli babumaki te, voire même oyo ayaki mwana ya tata nzambe nkolo Yesu babumaki ye. Alo bino misala bozali kosala boza kotemela molimo santo kino lelo oyo ale tango bayoki ndenge wana bakangi matoyi na bango ale bango nyonso basupani po ete bakende kobuma ye. Me liboso kobuma ye bamonaki makambo minene mibale. Alobi ete namoni likolo efungwami mwana ya mutu atelemi na loboko ya mobali ya tata na ye. Ale tango bayoki ndenge wana bakangi matoyi ale tango siko baza kobamba ye mabanga parole ya suka alobi ete nkolo Yesu limbisa bango makambo basali bayebi te. Il a de vraiment ezalaki pasi mingi. Mais le temps bazali kobuma ye bazwaki bilamba na ye batiaki yango na makolo ya jeune moko kombo na ye Saulo. Nzoka nde Saulo bazalaki classe moko na Etienne Stéphane wana. Mais Saulo pe akotaki na complice. Na chapitre 8 soki otali na verset 2 verset 1 Paul alobi ete tango babumaki Stéphane nga mpe na ndimaki na signaki nasalaki signature. Mais na 58 chapitre 7 verset 58 asalaki mouvement moko te aza kosinzila kaka bilamba na bato oyo bazali kobumba Etienne. Donc ne makambo nyonso wana ezalaki komona nete bolingo ya liso na si ya lukasa boza kolia na moninga esika moko me ozali kokotela moninga makambo wana mpe papa azali kolobela yango mingi. Soki molimo ezali makambo nyonso wana eza komonana te. Mais lokola molimo ezali te donc makambo nyonso wana eza komonana bamontage bato mingi bakote na se ya mabele na tina matatu le lokuta. Stefano innocent akufi atiki mwasi atiki bana mama kumiveve bana bakomi bana bitike. Alors makambo oyo wana tozali kosala tata nzambe aza kolinga ngo te yango papa azali koloba ete molimo ezala mingi bonzoto ezala moke. Soki molimo eza na esika biloko nyonso wana eza esika te. Batata na bamama totika bamontage matatu la lokuta ebandaki na tango ya bayuda kuna. Yango papa za koloba ete avant ya koloba likambo ya sika loba na likambo ya kala biloko wana totika ezali molimo te. Et puis Stefano liboso kokata motima asengelaki bayine molimbisi limbisa bango makambo basali bayebi te. Nkolo Yesu tango aza kokata motima asengelaki mpe bayine bolimbisi tate limbisa bango parce que tata nzambe alingi ozwa mesure mpona kobuma mokili. Me nkolo Yesu tango atali ke tata ne soki abumi mokili mosala na sale ya pamba tata limbisa bango makambo basali bayebi te. Donc na place wana biso tozali bandimi tolimbisaka baninga. Me bamosusu soki akangeli likambo akolimbisa te eza propre te wana ezaki mondimi te. Alors kuna na suka likambo nini ezali kuna batata na bamama tozala keba mpona kolandela bandimi ya tata molimo santo po ete bamosusu baza na belembo tata molimo santo. Soki otali na Genèse chapitre 12 verset 1 à 3 tata nzambe alobaki nini mpona Moïse? Abraham nakotinda yo mokili mosika nakokumisa libota monene me oyo akolakela yo mabe ngai nzambe nakolakela ye mabe oyo akopambola yo ngai nzambe nakopambola ye pamba te kati na yo mabota nyonso ya mokili ekopambwama me mutu aza na elembo tata molimo santo soki ozali kolandela ye zala keba. Totangaka histoire ya Yuda atrahire nkolo Yesu mpona susi ya mbongo oyo nakopwepwa bokanga ye alake kopwepwa nkolo Yesu.
Maintenant c'est konkolo sa tuni Yuda okabe mwana na moto pona sinya kopwepwa. Nzoka ndi sinya kopwepwa za sinya moko ya bolingo mais epa ya Yuda komaki trahison. Alors mais Yuda bongisa konkolo sa kufa liboso mais moto akufa ke liboso Yuda. Bispeto ke bakolanda bayenge beni ba mususu bazana bilembo ya tata mulimu santu. Soko za kulandela ye ekozala ekozongela yo. Soki okebite yo mutu eliboso kokufa. Ezala na chapitre 2 Rois chapitre 2 verset 23 jusqu'à 25. Nganga nzambe uti na musala na ye. Tango zaliko ya bajeni bazaliko olola ye. O mutu ali bandi, mutu ali banda lupa. Na sali bino nini? Metango alakelaki mabena kumba tata nzambe ba ursu me bale utaki na zamba 42 jeunes ba buka ki bango atamuko moko etikala kete. Donc totika bonzuto tolata molimo pamba te sika tozali kokende etape moko ya molimo bonzuto kozala sika te papa za kolobete nguya molimo ekoya ekosala ba oyo ba tata nzambe apona po ete basala mosala elongo na ye. Donc totika bonzuto tolata molimo po ete tosala mosala tata nzambe na solo topesa papa maboko papa zali konyongo na kosala na banane na kotinda na biloko ndengo wana tata nzambe kosepela te. Nde mwa mukendenge papa pesi biso yango wana na kumbwa tata mwana tata molimo santo. Merci Bamuta toyoki pe tolandi toyebi ete mokili eza koningana. Mokili mpe eza na mpasi kasi oyo likambo nzambe akosala biso toyebi ke bawei bakozonga ndenge basalaki Stéphane Cécile akozonga o babomaki ye koboma na likambo asali te likambo ayebi te babomi ye yango ezokolakisa ke mokili ekoningana totika mabe tosala malamu oyo batengeli biso esalamaki na Yelusalemi sikoyo mpe biso toza na Yelusalemi tozwaka baraport ya ndenge na ndenge papa makambo tozosala yebi yango te me biso tolekaka na mateyi Yelusalemi ekosalama makambo mabe te oyo bazosala yango na nko me nzambe bakutana na nzambe. Dirigeant, manger et boire oyo makambo nyonso toza komona kolia na komela pasi ekoteli biso me bapapa balobi na biso tolona tobokola sala tozango na makasi batikelaki biso baplace ebele oyo bango baza kosala misala tokontinue kosala yango nalobaki na bamusicien ya mokili mobimba bokolesa bato na le 6 avril jeteki asali oyo aye akei fliki tozotalela yo sala mpe oyo yo okende mokolo wana nzala ezala te na Yerusalem le 6 avril. Na pied gauche le 2 avril tozozela bino osala mpe likambo oyo nzambe akosepela nango na korale ya Yerusalem boyebi badate na bino. Dirigeant, mangez et buvez, faites tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, je tiens ma promesse, je viendrai vous, je n'aurai pas pitié, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Mangez et buvez, faites tout ce que
merci dirigeant biso toyoki tolandi toza so na minute mingi te libanda baza kozela biso mpona mosala oyo na ntongo toyambaki bafriki na programme baza nango oyo etikali nasengi nzela mokolo misato nazali kokende bino bakotikala mpona misala biso bana kotinda kaka biloko kuna bakopesa eya po ete memorial etambola tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sana amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela